vandika na TV boye moto lobi koza na Ebola comme on a eu vieux Ebola na pesa batu mbote soki 1 million depuis baloba pesa wana mbote obélité balokute à niveau wana o azana nyongo décharge mon anate mutukolo nyongo pe ya loba te donc kaka boy babilo ka bobino sikobo kosiona kango parce que ti lelo bolandela batu wana te justice elandela mais bino bolandela bango te ye nanga tokotika la kosolola te oloki boye bato basangani contre Koffi Olomide. Koffi Olomide se reproche de quoi? ozwi mutu moko na mission na yo tuna Koffi asala yo nini problème na biso ya lito bato moko mitia mabe na niveau mokete to bandoki mengu na ko to sava kaka bongo problème nini kapo na zaka Koffi donc bon yango yango bino mo botala nanu présentation nango donc yango na sali vente spéciale wana samedi et dimanche à partir il y a 12h na Saint James Hall batubaya na oteka on a détail na prix agro Ferregola petit nangai Ligue des Champions aza vivant demza hôtel émission oyo olobananga na oyo kae mais so to lobi so clip Ferré avec clip ou sans clip aza motema nanga quoi donc wana aza l'un des 2-3 bateaux na regretté que balongo na quartier latin Buka Kingo on se gamoke écoutez et voilà Congo France France.com site ya Congo Masola danger Masola kitoko Donc voilà, nous recevons aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, l'artiste et musicien Koffi Olomide, l'homme bien sûr du 13e apôtre, l'album qui est déjà sur les marchés de disques. Ça fait pratiquement une semaine déjà, depuis qu'on a bien sûr en possession cet album, 13e apôtre. Aujourd'hui, on va bien sûr parler avec l'artiste concernant le comportement de cet album sur le marché, comment bien sûr le mélomane de la bonne musique ont bien sûr accueilli cet album sur les marchés et comment bien sûr se consomme déjà. Sans plus tarder, je vais aller dire bonjour bien sûr à M. Koffi Olomide. Bonjour. Oui, salut. Voilà, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Déjà, Bandeko Batalo à travers le monde, à travers bien sûr Burkina Faso, et Bandeko Batalo sur Internet, Bazo avec beaucoup de plaisir. Déjà, une semaine pratiquement, précisément, depuis l'album Ebimi 13e apôtre, étant que acteur principal, il y a 13e apôtre, comportement dans le tombé, il y a sorti officiel l'album Moana, ils ont gagné. Déjà très bien. Dans le moment où Zoloba, tous numéro 1, na iTunes, la musique du monde, comme on dit. Et puis je crois 11 ou 15e la musique, la Mokili Mobimba. Dans 6 jours, disque selfie, et quotidien, toujours comme on a 200 000 vues dans 6 jours. Donc ça va très très bien. On a CD vendu, tout l'équipement manquait déjà 20 000. Déjà, mon demande déjà de partout, Afrique du Sud, Canada, partout, on a besoin. Et pour la Kinshasa, on a constaté que le grossiste est la victoire, il y a $20, il y a disque $50, $40. Et ça, droit na bango. C'est comme ça que la seule opération, samedi, dimanche, dans Saint James Hall, dans 5 sur 5, pas de cette conférence, dans Oshwe, et en particulier, on a pris de gros. C'est le prix total de la grossiste à $20. Moi, Lingi a $20. Sauf pas Lingi na signé, sauf pas Lingi ma photo, tout ça, les photos. Donc, nous avons un mot spécial. Samedi, na dimanche, de midi, à 21h, nous avons à la disposition de mon osé là-bas. On a bien bandeko. Il y a Lemba, Bangaba, Balivulu, Bayolo, Banao, Banimba, 13e apôtre, pour la ligne album, on a RFI, l'Afrique numéro 1 album événement. Pour la ligne, quand la photo est comme il a 200 000 vues dans 6 jours, donc il y a un disque, il y a un de près, il y a un maloba, il y a un sindi, le kera yembi, il y a un neto yembi na Ferregola, il y a un Fabregas a yembi, il y a un vieux voloko, la chanson Moana, il y a Claudia Bakissa.
Quadre Koraman, déjà, avant de souhaiter la page, je me suis notre vente spéciale. Et aussi, parce que j'ai un point de presse, tout le monde qui est étudiant, qui est belé, qui est belé, même quand on a porte, vraiment bousculade avec ma cassie. Alors, par rapport à vente, on a des mesures sécuritaires par rapport à Bandoko Boy Osomo. Les qui bousculade, mon ami Moutazoka qui était. Mon ami Moutou, bah, il téléphone était. Bousculade, Delika Gabon, bah, tu balinga Kofi basé belé. Donc baya qui n'a pas si beaucoup de merci donc baya les sous-sommet malo baya pour na aussi ma cédé na bon mais na prix bien parce que ne bazo ça là bana bandeko na ngana ils ont droit na bango encore il faut pas commerçant mais ngana mura ba il y a public il y a ba fanatique na ngaba coffeette ba coffee fil on a sali vente spéciale on a cédé 20 €, c'est des prix de gros on a mutunyo surtout en plus on a signé on a signé ni paiement photo na ils ont dans les calmes oui na mbo on a aux ou les qui oui na mbo on ils ont on partir à midi 21 h na ozalawana donc il va bousculer de ozalate moko après moko so ba ebele tant mieux. Très bien, mais ce matin tout so ndeko nanga mususu ndeko nanga moko c'est un ami azana Australie mais bandeko Australie après baza servite est-ce que bandeko Europe comme ici tout ro bazo kena au Canada après Australie so bango ba yete to lokaka solution Afrique du Sud fait que je pense après lobby donc de partout bazo senga disque na ba Côte d'Ivoire la Cameroun partout donc ça fait qu'une semaine. Bon, biso peut avoir bébé na monde ma producteur tous ça peut ba bébé na bango donc tous eux ko la musala malembe mais et on les gars bien et les gars comme ça artiste au baroya après la conférence centrale ba et que c'est quoi là déjà donc encadrer bango très bien tout qui dans la bango bien. Voilà, merci Monsieur Kofi Olomide. Parlons de cette très belle chanson qui bat son plein aujourd'hui à travers le monde, Selfie. Le lope selfie bande ko mega moi kan mo ba ko nga photo tout ça est-ce que ko film da projet qui mécanisme na musique pour enregistrer l'album mesure 3 ans le lo selfie muteza mode en même temps succès ya Nzembo et coïncidence kaka to penser que na mo eloko mwande ngwana Nzambe musala sokuza bien Nzamba tiaka loboko so musala bien Nzamba tiaka loboko yango ba peselinga comme DJ quoi de DJ Mopawa moi animation na funda ki onka boyinga moko na moi ba danse wana bon zonga photo buka kingo to se gamoke écoutez et voilà c'est pour la montre vraiment merci surtout attention particulière vous accordez na biso ça biso bien DJ Mopawa tout le album 13e apôtre na landa qui plus Nzembo moro na c'est plan na mi Nzembo na c'est choquant Kofi conforme na Nzembo na kotine lilo moro ben na kati na longwana na mokili est-ce que bolengi na longwana na mokili na ovana ebale ndako ma voisin mengu pendant que biso to ba spéculation tembelo na mokili mengu za esprit moko mara akoko ma voisin mengu osaka alizona ni batu wana oyo omoni bazo bamba mabanga na fiche na pano batu wana ona beti mosi na likofi to azola nzima kofi azolega na TV ça dit bango balingi mino juste na bango pe na nzima matanga na ima pe na nzima matanga donc na baluta molaka na 607 ben oni 207 na baluta 207 oyo dindaka na stade Tata Raphaël na banovanga au-delà ya na sala ndenge ni po batika nga kimia donc mai miso fotondi sa kiyungulu pe tonda na mai te e osopana kaka on a kinatina comme justement voisin ya mengu wana donc na ebité na sala suki ndenge nini donc na mituna ka ndenge mais bon nga pe na monika ke na droit mokili eza nzambe nga na mwana e nga pe na droit na kana même mokili ka oyo donc baya ko bomanga quoi. Mais c'est Kofi quelque comme moi lamentation moké na matango là qui l'album moso yina et comme moi lamentation parce que Kofi Olomide c'est dit que ba binemi ne baleki na force non bango de bana force c'était pour bango utiliser le kuta ofandika na TV boy on to lobi ko za na Ebola comme on a eu vieux Ebola na pesa batu mbote so 1 million depuis baloba pesa na mbote obélité après Ebola so simbiango donc balokute à niveau wana o azana nyongo décharge mon na te mutukolo nyongo pe ya loba te donc kaka boy babiloka bobino sikobo kosiona kango parce que ti lelo bolandela batu wana te justice elandela mais bino bolandela bango te ye nanga to kotikala ko solola te oloki boy batu basangani contre Kofi Olomide Kofi Olomide se reproche de quoi exactement parce que banga mai pe ninga na pamba te na mukinde ka baloba si mai ninga na pamba la preuve ngai moi les bolobako bakangi na poto eninga ki mai ninga na kiti mais bakangai ngate eti nanga faire gola Ligue des Champions pareil
namona pe ba musu bande passante faire arrêter mai ningana ki pamba ti na Congo mai ningana pamba problème na biso ya lito ba tu moko mitia mabe na niveau mokete to ba ndoki mengu na ko tu sava oni ba ngai banda ndeni na vanda na hôtel TV téléphone est sonné bru maman nanga azo lela na téléphone ba tu ba lobini ki Kofi ya Kofi na sarenzi ma Dieu voit tout ibani lelote kaka bongo problème nini kapo na zaka Kofi na mo sans tout mais so ozu mutu moko na mission na yo tuna Kofi asala yo nini atengela oh non yazalaka bo batiaka jamais mutu na nani kepo balobi azandoki il faut mutu akufa bazu preuve bon bakangie justice ezalaka ça dit donne-moi les faits je te donne le droit donc ezalaka te po oh soit disant ezalaka bo nani yango nzamba tine pas jugera bato ajugera Kofi nani donc voilà donc voilà, c'est le monde musical, mais Koffi Olomide, revenons dans l'album, 13e apôtre. 13e apôtre, la chanson elle-même, ils ont vraiment une très belle chanson. Koffi Olomide, en tout cas, j'étais même avec une sœur, donc, Bazou, quand il dit, ah, mais Koffi m'a envoyé un bipenabo, donc vraiment chrétien, mon ko tout fait. Mon kimbasi mandala, la, mon nzambe, tout ça. Mon bimbasi mandala, Mwana nzambe akumama, alléluia. Comment il Koffi Olomide, il y a tant de frères ici à Kinshasa, il y a beaucoup de frères chrétiens au Toyebi. Il y a des démonstrations que pour y mabongo isengi kate ko sarabatu yo frère qui au serviteur de Dieu que na buto lala ki sona na bimela ki yo. Ezaka foi na yo. Na lobi peke mutu asimbi Bible eloko te laksi kalexi aleki mutu asimbi pa na Congo na bilanga na bonzambe. Batumo bakomi ba vantari ya koma nzembe vanité na koma kolo useli ka nzembo c'est tout yo kanti ke batala ko abeta bakri baba na nzambe te batala ko parce que babanzi mo yela oh Yesu nanga oh mama moli mona bongoli na bali Yesu ebo ça dit pour bango nzamba linga se benete bato babeta ba se bene baba na nzambe te ba popoli po wana ba muvaro ba popé manoako ba do ça dit ba drumer ba nzambe te non ça dit il faut batika n'importe quoi démonstration ngona ngaza nanga mutu mo normal na respecter les 10 commandements de Dieu na mona nzambe na moni album nanga suka tout on a zoaki comme succès tout on a zanango c'est grâce à Dieu mutalingaki l'album suka na bino na pesa merci asali nzembo wana. Alors, pour les gens qui sont assis, ils ont frère que boy, bishop que non. Alors, quand moi ce Koffi Olomide, ok, qu'on dédicace, bah tu vas koufa. Frère Alain Moloto, un frère Nabiso de Mumbaya, Charles. Pendant qu'il y a des pasteurs, bosso la rébé bien, basé belle, bah frère rebelle, bah chrétien, bah chanteur oyebi, basé belle, pourquoi dédicacer, bon tu dédicacer, bah tu basi bakenda. Bon, Charles Mumbaya na maisha, tu vas nous vendre n'ayé qui tu onga qui tu. Yamona tango isa ki nasala nzembo wana namona ki na dédicacé wana donc Charles Mumbaya nani mususu Alain Moloto yetu bana zala trop na studio ndiaye tango na zo sala 13e apôtre to bana kutana na ba couloir à studio ndiaye ba ndeni ni yo ndeni fo boka nga et puis fo boka nga ya bo donc yango na beka bon tango akufaki j'ai peigné en plein enregistrement studio yango tango na bana sa nzembo wana automatiquement na kanisa ki bango parce que tu as une affinité quoi. Alors Koffi Olomide le bateau ba kufa on dirait au kufa terre dans le sens que bateau basi bakenda ba précédent biso ba petit le loso mande fotiki ozomona que non mangwele donc ça dit hein et vous oyote ko zoka bateau c'est du cas pour vous en mande febele ozo ba bateau ba kufa on dirait son ndeni nengo zana comme no moyi nengo zana comme no moyi ka ah yo ki sangote bateau aje no badaye bana mande fopé banini d'abord ne baboti ah le belo zo le belo dédicacé même pas vraiment baza pe belle comme kotanga pe mo de trois on a ndima diabolos hein batu omoni batu mo bakufa te bakanisa ke liwe sala maka pona batu basi bakufa yango mona bango mayo on mona bilanga mayo te oh les siringa mikolo sucre les mungu ngali ga mungu te les sucre non sucre ça dit bani na bité so bani kama kufa na nini na bité voilà Koffi Olomide nous avançons très bien mais tant tu assisté à l'album on a sorti officiel l'album tu assisté à la ouverture officielle bien sûr il y a Saint James Hall
oyo isika office ya Kofi central les alliés lelo oyo fonctionnement ya Kofi central ils sont déjà opérationnel en termes administratifs ou encore photos de la mukina bandeko bazana besoin de contacter comme artiste baza ya na Kofi central. Non bah oui déjà contacter bato ba mariage ba anniversaire bah oui contacter mutu na biso zalaka wana bunsana solo li na ye. Donc, ce bateau va bala va ça va fêter na bango ba moi va fêter ba nini donc boronya li loka hôtel du fleuve menama tonge donc bino mo kota bo monaki to sela vraiment na motema mo ya bolingo donc non bateau bana moi ba bilo na bango mais nga premier na yali ka côté ba ndule na za na moi idée premier ndule il faut beta kuna donc il faut za la ndenge nini. Quand on assistait na la présentation officielle sur scène il y a 13e apôtre. 13e apôtre on est tellement ngombi que comme on dirait bimi depuis 3 mois. Or, c'est une semaine, tout c'est là, mois, 1 mois et demi, il y a la carte, bien, et puis bon, tout est net, tout ça, là, quoi. Angola, on a un concert déjà, la Côte d'Ivoire, on a déjà, on a accès à Brazza dans le bâti, donc voilà. Participation à Makassi, il y a Cindy Le Coeur, la star chanteuse, il y a le groupe Quartier International, mais on a une émission, on a un baki, mission Moko, comme on est Eric 4 Sim. Très bon chanteur, bah pressa qui a yembi na banzembo no mususu participation na bengo zandeng est-ce que bato ba zo album na ba ona no ba yo kité message na bango nini par rapport à Missa Quartier Latin nyonso en dehors à Cindy bien sûr ba yembi ba participer ba sala na Quartier Latin ba yembi mais album est à Kofi ba yembi normal so c'est bon chanteur tu ngana garder déjà on annoncé pe album na bango ezaroya tokoluka yo prochainement pona album wana eko sala biso bien bande bata à travers le monde merci beaucoup na yo mais Kofi Olomide acteur principal ya Kofi central est-ce que le papa nyoso comme balobara œuvre humaine n'a jamais été parfaite est-ce que Kofi Olomide va vendre yimo na ndako bien na kara OK na Kofi ayoki très important mobimba à la place mo pe lo place au fallait mutuma yemba mazate place au fana yemba boy mekende moi contretemps tant que yo moko concepteur il y a 13e apôtre l'album ouais moi place moi il fallait Beyoncé yemba mais bon on a été à Paris donc tout va bien quoi Beyoncé oh c'est gagné. Ça fait du bien, c'est l'ambiance de cette émission. Mesdames et messieurs, nous continuons avec Kofi Olomide. Vous nous suivez vraiment à travers le monde. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur votre chaîne, bien sûr BRT Africa, mais également c'est qui nous copie aussi à travers le monde sur les internets et tout. Vous avez vraiment bien Kofi Olomide. Tout le monde qui nous suit vers la fin de cette émission, étant donné que nous avons des informations sur moi, il y a vente spéciale, il y a Kofi central, il y a 13e apôtre, on a Kofi central. Déjà, un message à lancer par rapport à Bandeko News sur à travers le monde. Bon, Bandeko, je suis à disque il y a 20 euros. Na pari à 20 euros, biso 20 dollars. To fabriquer, bino mo motala ko bomoni coffre na ndenge yali, zo nga coffre na sac wana. Zo nga coffre na sac wana. Donc to sali yango ba sala mo pe na ba condition ya bien. Ces albums quand même il y a Kofi Olomide, bon ba biso nga na zana ni na musique en Afrique. Kana sala logo mo propre parce que eloko wana soit disant CD ya congolais 1 dollar nga la ki d'accord na ngoti za biso to quand même ba ta valeur. Donc voilà. Donc ça on a connu bien nga zulu ka bénéfice ya ndenge nini te siko ba grossiste ba to ba soma na gros ba otia ba 40 ba 50 bien sûr ndi ma Kofi mais quand même donc bon ngo yango bino mo botala nanu présentation nango donc yango na sali vente spéciale wana samedi et dimanche à partir ya 12h na Saint James Hall batu baya na oteka on a détail na prix à gros ba mo na pena ngana la ndaga mbongo te ngate mon c'est CD 40 euros 50 euros mais ba détail wana o balingo soma na bango côté galata na 100 dollars wana problème na bango gana on sera 2 jours wana ya vente spéciale donc vraiment boya beaucoup de partout pas bolingi na kati ya Kinshasa tana ba intérieur boya bozo CD na bino so bolingi na signer na oseponga mo na zala wana donc so sombi so za besoin de signer na signer leo so mpi ma photo to kanga ma photo ma selfie to petit peu quotité normal quoi voilà une question de curiosité avant tout ça bandeko staff ya Ferrego là babino nzimbo Kobetox c'est le succès makasi siko faire comme près non mais salité et vous ça la succès ya ndoki donc il y a mengu il y a somo donc c'est déjà retour ba retomber bigino siko faire comme près au ça la clip pendant que déjà très important na clip na biso yo moko tant que acteur makambo ngolo
oyo yoki na oyo yo moni ekokanaka te na bandela non mpona bato baotala biso oyo yo yoki na oyo yo moni ekokanaka te makanisi ya moto na nzambe mpe ekoki kokokana te Ferregola petit na ngai Ligue des Champions aza vivant nde moza otala émission oyo oyo akoloba na ngai na oyoka ye mais so tolobi clip soki tolobi lelo na Kisasa toyoka bandale c'est Paris aboye to s'en sortir te Ferre avec clip ou sans clip aza motema na ngai quoi donc wana aza l'un des 2-3 bateaux na regrettaka ke balongwa na quartier latin donc nga na découvrir Ferre na rumba des jeunes na kermesse salongo na bandala aza oyemba banzema rochero mena incroyable na kota falinga na beta bon baki lokwa ma première partie azaki na podium na tini maître bengai akita pena tika ko orchestre zo beta kaka ye panga na ali ye mo place ali azo se rappeler mais j'ai petit tu as une belle voix au kina musika azoki raison et à comment le star moni na mboka na biso donc moi je suis fier voir rien manini nganga na confiance na ba voix nete ba Ferre na ba voix lokwa ba Fabregas ba Fali wana ba voix na bango on a vraiment tranquille donc ayi ayembeli biso ko betox yo wana nzimo yo kana no rendement ya voix ya muto ndenge wana donc nakoki ko obligé te nako kange singa na kimote yaka ka sala clip yaka expliquer biso ke azaki occupé ma kamne belé soki lelo alobi nanga vie na ye que vie bon na moi tant que boy nakoyoka ye wana za vraiment petit nanga na il m'a vraiment donné après singa pita cadeau ya voix na ye merci soki aza na besoin tout ça ya sala clip soit disponible a oyebisa ngai yo te moto oyebisa nga ni porte parole ni batanzela banini parce que bango bakomisa bandal Paris Batuana. Merci donc bandal buntsana za Benzema te. Merci Kwata Koraman. Donc déjà bambo TPD belé batapoto batindaki bataki sorte officiel na bango samedi na Château Rouge notamment l'orchestre la congolaise Malolo tout ça na bango très bien donc ça allait bien et bah c'est plus temps ba week-end ça l'émission na yo et ça allait bango bien après bande connaître 60 na Paris on a peut-être un message à lancer hein, pour na au basala qui comme fête par rapport à sortie officielle album. Merci na bango on est zelo na bango biso to la famille to bimisa bor na biso on est ensemble nzembo ya Abragada on est tous ensemble vous et nous. Les blancs, les rouges, les peaux noires, les peaux rouges. Voilà, on est ensemble. Donc, ma mère Lolo, ma mère Kwasa, Bangotu Bakunji, Gunter Zugambundu, Naya Bossana Bato, Sandra Kazadi. Donc, Bangotu Bayebike, donc, aux abords na Bango, donc il n'y a pas de problème. Il a rappelé plus sur la disque à quartier la Tezoya, au pays les petits cars, Nzemegomiayo. D'avoir rappelé presque pour la ligne, tout va la véhiculer. Alors, Moutuka Popo, Liposoka, Sepeli, Abetata, Basolo. Bienvenue. Bado à Congo, ba chanteur wana ba solo so monika tsanzi mozal bord ya orchestre na bango. Ba vous allez bienvenue. So que sengi que comme peu tout triple CD ko koma. Po na sina fongoli système te. CD comme ya ba 4 banzi mutu ba tozolinga bazoko ponate. Donc wana pe ozala ka ndengo wana. Oyo vraiment ko linga oza parler na bango na mutema moko ya polele les bras ouverts de travailler to sali makambo quoi. Donc vive 13e apôtre, ba to consommer en sans modération. Caméraman, moi bien, va consommer en haut. Donc voilà quoi, comme histoire le BT, merci Nayo. Pas d'accord de nous recevoir chez vous. Donc voilà, nous remercions également ceux qui nous soutiennent à travers le monde. Là je pense à mon ami et frère Junior Bonsangue qui est donc en Australie. Il est dans la CD na mai na misu à Betranakar. On a bossé à Bruxelles, Etienne qui beaucoup sous BBC systématique, automatique, charismatique. On a bossé na France, Freddy Tagar. Au moins on play ba Golden Boy mais Freddy Tagar il faut yo kamelope na ye na pesi mbote na tout roba petit frère Ravier na ye donc yim dazo ko encadrer ba faire ya nini na pesi na Christelle Mangaya bureau na biso et surtout le génie Angèle Douksa Angèle Central Angèle Douksa donc moi na ya quadra na bote na Cameroun Angèle Douksa vraiment salut quoi on a fait ballon d'or na pesi mbote na Mani Bella, na Lady Ponce, na Petit Pays, on a battu Cameroun, na Pessi Motin Serge Beno, Didier Arafat, de Bordeaux, Petit Nanga Bango, tout na numérique, Bango tout et surtout à Petit Nanga C4, Petit Nanga Hero. Et pour nous clôturer l'émission, grand prêtre, donc ça dit
Adolphe Muteba Chilamwina na bandela. Adolphe Muteba Chilamwina, boss des boss. Adolphe Muteba Chilamwina, Igor Lundeli, puis Vincent Gomez. Merci beaucoup le Quadra, merci à vos fidèles téléspectateurs et vous qui nous suivez à travers le monde, merci à vous. Donc merci également à M. Didi Dipomba Josué pour votre soutien. Merci à Junior Boukson et Boukassa Pérou. Et je n'oublie jamais mon ami personnel, bien sûr, Junior Bonsangue, Motema Royana Makindu Nakati à Australie. Merci également à Noël Okito Black Dedon, Bandero à Londres. Merci à Keno Moukena, sans oublier bien sûr Dadi Katalai et pourquoi pas Junior Patrick Bompongo et Freddy Matete, Fiston Bowell, New Look, Tertio Moukoumi, merci. Djodjongo Naïmen, la taille avantageuse, mon vieux, merci beaucoup. Et Karine Ambroisi, je n'oublie jamais. Madame Finan Rati, il y a bien sûr États-Unis. Merci, la fidélité Nabino Botala Kibiso, qui vraiment est belé. C'était donc notre artiste, on est fiers de lui parce que 20 albums à succès. C'est pas quelque chose à prendre à la légèreté. Donc merci à vous. Merci également à Ronsar Ngoma qui nous a permis bien sûr au relais d'avoir bien sûr l'artiste ici sur ce plateau. Je n'oublie pas l'équipe technique qui était chapeautée bien sûr par Tracy Mbeleng à Tracy pour la même magique. Et je n'oublie pas Cédric Mouna, l'artiste. Je vous merci. C'est quoi de faire ça? Merci beaucoup à vous. Restez branchés. Je vous retrouverai très prochainement, mesdames et messieurs, bien sûr, dans un autre numéro. Merci beaucoup, Ada. Au revoir. France.com